J'y croyais, moi, à la relation. Parce que tu vois que c'est une grande dame. Hein? C'est une grande dame. Tu comprends que là, c'est une grande dame. Donc moi, je m'étais fié à ça, à ce que moi j'avais vu là, à ce que je voyais, à l'image qu'elle me donnait. Mais maintenant, à l'intérieur, on a commencé à découvrir Bamakamu Misusu. Tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes que je ne préfère pas dire. Parce que nous, on a dit, Ngai, Moussala Nanga, Eza Yarokiti Sabatute. Oh, posto yo, na moni yango na kuti yango na compte ya Esther. Botanda Esther azoningisa mutu na sima. Abambi yango. J'ai vécu des choses, même en privé, ceux qui t'okutani, je te raconte ce que j'ai vécu aussi Mamoutou. Tu vois? Bon, Esther azoningisa mutu na sima. Moi, je savais en plus de ça que c'était une servante de Dieu, parce qu'elle connaît la parole de Dieu. Tu vois, elle connaît la parole de Dieu, elle a des versets bibliques et tout ça. Et parfois, quand on partageait autour de la parole de Dieu, en tout cas, c'est très bien comme ça. On partageait, on avait nos moments de Nazaré, des moments de qualité. Jacob Mobile Azala, et voilà. Mais après, bon, ce que je voyais, ce que je vivais, c'était vraiment un paradoxe avec la personne où on a eu la naki. Donc, il y a beaucoup de choses que je préfère ne pas dire. C'est mawable, hein? MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Dossier Esther Ngala si tonton Jaco. Et comment kende mabe? Ba Congolais bilo bozo sala c'est mawable. C'est vraiment mawable. Quelle méchanceté. Ce que vous besoin nini. Coco ti ça trouble place pas de pavandi. Et à Marbandego. Ba enregistrer tonton Jaco. Ba enregistrer tonton Jaco. Nazotie d'habilo enregistrement. Ba enregistrer et puis ba zui yango. Ba tindele yango maman Esther. Maman Esther a zui. A tiango na compte na ye. Na mokili oyo muto azanga mabe azate tout le monde nga nazala mabe na nga nazapela malamu na nga mutu nyonso na mokili ana mabe na ye azala malamu na ye et Esther ana mabe na ye ana malamu na ye Jaco ana mabe na ye ana malamu na ye bazali mwasi na mobali kande nasalaki analyse l'autre fois bayokani te esalaki mwa batambola elongo ezate bakabwani eza ba réseau esali ke ba kabwanela et oyo mususu mo o azana ba réseau na ye o pas na ba réseau na ye c'est que tout à fait normal mais comme à niveau ya ko enregistrer moko azolo ba mabe ya mususu pour venir étaler to pe exposer ça c'est de la méchanceté bozo tchanini to pe bozo semenini entre les deux bandiko vie et vani na relation. Le fait que na mobali to na mwasi mo boyoka na te to bo vanda te to bo kabwana engelo bateke za fin du monde bo epi na mokilo ya batu ebele basunga bango epa na ba ex na bango ebele basunga ma epa na batu moko oyo bazalaka ba amour na bango hier et marchera na ngote mais relation ya relation amitié etika la topé ya kindeko soto roloba. Et lobby moko se retrouver et
na position moko ya bien musu aisali ke asunga mususu to pe afungolela ye porte apistonne na bandenge moko boye. Il faut omona au-delà ya voile et babilo ba congolais bazosala et apasi eza ma ono ya ba vie, ono ya ba abonné, ono ya ba je sais pas moi ya mbongo, bozo ko dépasser ba borne, bozo sacrifier ba makambo mosusu oyo esengeli te, ba bonne valeur to pe ba biloko oyo lobby sans doute faut beau tenir compte. Franchement tant on a moni eloko esalinga pasi bandeko, esalinga vraiment pasi. Bozela boyo kana no enregistrement ouais, boyo kana no enregistrement. Au début donc j'y ai cru, j'y croyais moi à la relation. Parce que tu vois que c'est une grande dame, hein? C'est une grande dame. Tu comprends que là c'est une grande dame. Donc moi je m'étais fié à ça, à ce que moi j'avais vu là, à ce que je voyais, à l'image qu'elle me donnait. Mais maintenant, à l'intérieur, on a commencé à découvrir Bamakamu Misusu. Tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes que je ne préfère pas dire parce que Moussala Nanga Eza ya Okitisa Batouté, Moussala Nanga Eza plutôt, il y a au conseiller Batou, Toko Tombola Batou. Tu comprends? Mais j'ai vécu des choses, même en privé, celui de Koutani, je te raconte ce que j'ai vécu, aussi Mamoutou. Tu vois, aussi Mamoutou. Moi, je savais en plus de ça que c'était une servante de Dieu, parce qu'elle connaît la parole de Dieu. Tu vois, elle connaît la parole de Dieu, elle a mis des versets bibliques et tout ça. Et parfois, quand on partageait autour de la parole de Dieu, en tout cas, c'est très bien comme ça. On partageait, on avait nos moments de Nazaré, des moments de qualité. Donc il y a partage, il y a parole de Dieu et tout ça, et voilà. Mais après, bon, ce que je voyais, ce que je vivais, c'était vraiment un paradoxe avec la personne, donc par respect pour elle, il y a beaucoup de choses que je préfère ne pas dire. Ce que j'ai aimé, malgré tonton Jaco alobi ke a kutana ina minene, mais minene a alobi na été. C'est une bonne chose. Mais on le barra na tonton Jaco abeta suma solo te. Tonton Jaco na biko Holanda vidéo oyo atana ba émission ko mentionner sous combo Esther T ko beta suma solo Esther T. Bozalaki et simbité, chacun fait sa vie, au tourner page et pas tourner page. Beta ma solo na yo, beta ma solo ma bobi, beta ma solo vie na yo, ko mentionner sous combo Esther T ka apona ko éviter moto epela. Mama Esther elo agrave eza na ngwana te. Kande na butolo bana ebandeli, mutu nyonso azala mabe na ye, azapela malamu na ye. Ana mabe oya mona ki de même yo pomona mabe mo epa na ye. Et donc eza na normal. Il y en a normal et ça l'opacité parce que na mon maman installation big deal a posté en haut atina ba message bon na o comprendre côté mususu de poteza na mubesu a s'attendre ite ko koma boye bolingo zalaki kaka to peza kaka mais avec l'état maman Esther pote ko kauka bolingo ezala kaka boye hein voilà nani papa Simara yemba lobi souci à kuya bolingo et les karasango ya liwa ya maman na tata. Donc chacun a son expérience mais sauf que on a regretté que na muto sali loko na muto sali lo c'est pas sage et c'est méchant. Weza ko panza batu. Si je vous dis que na solana maman Esther en dehors des réseaux sociaux bato beleta msuba okamwa
Si je vous dis aussi que na solana tonton Jaco, tant na ba solola très bien. Tous en a très bonne relation to solola très bien. Na solana tonton Jaco hier, na solana ma mère avant-hier. Mais en 15 jours, son solana tonton Jaco. Na betela tonton Jaco ma mère a lobara ponaï. En 15 jours, na solana ma mère na betele ma solo tonton Jaco lobara ponaï. C'est ça. Cause à la moi en Nzambe. Bible bi et ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Les réseaux sociaux naza songi. Mais les bana réseaux sociaux naza songi parce que les réseaux sociaux la vie virtuelle. Tout le monde dans les réseaux sociaux a rien été vérité. Et ils ont dit personne n'a personnage. Je suis servante de Dieu. Et il faut naïba ko vanda na batu. Ko za la source ya paix, ya joie, ya bénédiction pour na batu. Batu bele ba okamwa. Na sola bien na tonto Jaco, na sola bien na maman Esther, mano 15 jours. Na bisa maman Esther tala Jaco lo ibwe. To na bisa tonto Jaco tala Esther lo ibwe. Na sala ngote pe na sala ngote. Mais to sola bien na bango. Très bien. C'est ça. Et à ma mingi za patient. Bo eza otongate. Bino vous en habitude de enregistrer, je sais pas vous faites ça pourquoi. Et eza lo lingi amalamute. Na enregistrer batute jamais. Le beau peut sans permission. Tout est sans non maman na lo ba no enregistrer en que tient mon émission là je vais le faire. Mais quand abode moi-même dans une enregistrer pour le bien ko exposer non, na sala ngote. Na sala ngote. Na regretté ma casse dans mon salé loko, je sais pas qui l'a fait. Sorry. Et pour na ba raison nini. Et à ma mingi. Et comme il pas mon master a posté en haut, du coup azo ningi sa muto azo regretté. Et donc place à Zali c'est que Jaco azo lo mabe partout na kombo na c'est que Jaco azo tonga c'est que Jaco azo finga c'est que Jaco a pandinga sango c'est que réputation na c'est que vous ne faites pas bien. Maman sert courage. Tika ali solo ango. C'est vrai ça pas si kufa na ngana motema oleka nango. Eza na fin du monde te. E koleka mama e tika ka mama sert ba émission ba nini tika kaka. Tika e c'est l'autre tika kaka. Eza émission le kaki pas ese. Na moni na ba commentaire ba tobele ba komelinga ke émission oyo na loba ba enregistrer tonto Jaco za ki enregistrement te za live. Wow. So za live c'est que c'est mawable. Donc maman on va tourner mon souci ya malamu te ya mabe. En tout cas personnellement na satanda ite que eko komati bongo. C'est mawable, c'est vraiment mawable. Na moni batu ba komi que tant Esther bando sa ba live va lo ba mabe a Jaco des problème te. Loko la Jaco mo lo ba mabe Esther mabe. Maman yango. Ya on enseigne na maman Esther atika ka. Personnellement, on comprendrait. Non, mais tu as vraiment un sikanaï. Attends, à son azaki, on a réagir peut-être un peu 42 mois. Pour tes amis, c'est clair. Ils sont clairs que linguicité et à l'ingaki. Ils ont peut-être moi, mais moi, n'est alors moi au benda na bolingo mais bon ça na bino. Et que tu n'es comme wana, a encore peut-être digérer en côté. Mais avant la choix de ma master accepte la réalité hein et là en fin du monde et tika ka ko beta masolongo tika kaka ata so abomela ki mutu koloba te parce que et comme mama be tina niveau bazo matchaja kona ba live aloba ba biloko azoloba wana eza sous malamu te et comme il y a des avantages na tika kaka aya obimisa ba mama mususu eta mususu enge bima na ngona miso batu te enge yokana na ngote tika okama master tika to si to yebi o to yebi ba opeso réseau baza ba opeso petor baza e ko changer na ngote mama ndima ngokaka parce que a mutu to ngele to zonga tanga zoyo ka kuna o aliera mingi tanga zoyo ka o azana mpose tanga bo azali bo monene maboko makasi a mutu
c'est vrai aza mobali maza mutu osale pasi et repousser pe car la bandenge mo boy aloba donc évitons ça. Moi je savais même pas que ezaki live parce que na tikala ko imaginer te que tonto jawa ko mata live aloba babilo alobi. Bon, bien qu'il a mentionné en côté mais le fait qu'il y a aloba que abana aux grandes dames mais où il y a big et autre chose déjà intrigué et tout ba comme peut qu'on interpréter ou déjà ba beta ma solo na ndenge ma be ba banyo confirmer na éviter chose à comprendre ba banyo confirmer bomoni toloba nini na limpenza na kota kuna te mais so na kopia mon conseil et c'est mon ami zara que tonto j'accord le bien au lobby la suma mbongo te parce que ngana bengaki et le bien au lobby lango sauter ni na be mission et ni na bato ba obenga e ya si a tourner page et azana e na esengo na chérie na sikana bobi bazo renya na bango ti uta lo bananga zo seka de fumuna geno mutu azata kunate mais alaki ke a osango sute vraiment maman sert ça l'effort koluka oya se défendre te mama tika kaka isa na ngelo te tika kaka isa lo te ceux qui otisan ke bakoselo makam wa mtu alibosote bakosela mama tika kaka isa lo te c'est la vie, OK? Courage. Personnellement nga so compatir na yo et na ensemble na masalo grâce la vie continue, c'est encore possible de reconstruire bolingo msusu. En fait c'est ça. Donc bande obolimbi moi j'écris que zaki live quand zaki live et pardon enregistrement ouais parce que na quoi imaginer que vous à la live ouf comment on a mango ndamba sona biso ba batela biso c'est ça merci beaucoup et voilà donc moment c'est courage nyo sur makambo et simba ile kanango et voilà botika mama Esther bande botika rotuna tune mambongo to sito yoki esuka ka ndenge wana toyebi o toyebi esila ka bongo mambo ya ko rappeler egoïsme Jaco o kimpose na ye libu monene arrogance brutalité so pe violence to sito yoki to sito yebi yango esuka ka bongo esuka ka bongo pardon. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo kanyangwa koka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
bosantu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tukominela santu, lisekwa na yo tukominde balongi. nzambe na ngoya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na ngoya olatike mo ovandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimi mosambo maladi na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki na mbala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu me soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konikasele mpo na nga na yo jésus de nazareth.